kolala kolamuka eza petite te bomeseni chaque lundi tozalaka na losambo ya lundi mpe napesi susu nzambe merci kokutana bino na ntongo na lelo napesi mpe merci mingi na bandeko ya Germany namoni mama Fifi mama Féroce bakoli na bino ekomaki bomoninga bien na Mannschaft Bundesmannschaft donc Varese ya Bundes oyo bana na ngai ya Bundes batindaki babi papa osalaka émission en tout cas koli ekomi nzamba pambola azongisela bino ebele parce que bo continuellement na kati ya vision ya mosali na nzambe merci na bato nyonso bazo soutenir biso bato nyonso babengaka bato nyonso bazaka na biso alors lelo toza vraiment na ba prière oyo tokofocaliser sur yango parce que makambo ezoleka na Congo eza sur normalité bo namokaki dimanche na tongo boyoki ete église catholique ya 13e rue eza vandalisé eza nango batayi depeste eza nango bavoyu te mais ezali président de la république à travers Caleb oyo azali moto ya aner atindi bakende kosakaje yango mpo bakosela bato opposition makambo à part wana na Kinshasa bomoni video oyo bazo massacrer bato ya kamwe na sampo na kananga na Kinshasa babomi badepte ya Boudia Congo bien eza complicité na chef spirituel na bango pe na ba parti no surtout ya Congo ba guerre et ali ba foyer ya moto oyo yemoko moto alobi la président de la république azo salam biso tozoke no bonde là pour être plan na bango balkanisation oyo c'est salami mais ezolinga ebima na poasa na miso bato nkolo akende ko stopper yango Congo ezali mboka ba congolais nzambe nde mutu apesa ba congolais Congo rwandais moko te tutsi moko te akoki koya kokabola Congo pe loboko na nzambe ezala liboso na ba congolais bana Congo ba se prendre en charge batelemela kabila babengana ye pe basilisa massacre na mboka alors tosoka no yemba pe tokeno bonde Ozanzambe, 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 Okobomana kate, Ozanzambe oyo, Ozanzambe oyo, Ozanzambe oyo, Ozalinzambe nanga, Yonzambe monene. Mobateli ya Congo, mopesi na pema, nzambe ya proverbe, Ozanzambe, 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 Ozalinzambe nanga, yelonga basantu, nzambe monene, mosungi ya kokamwa, kita usala Ozanzambe, 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 Ozalinzambe, kumbama, kolo Yesu kumbama, yawe nanga kumbama, kolo Yesu kumbama, oyo nde nzambe na bomo, kolo Yesu kumbama, nzambe na Kongo kolo Yesu kumbama. Biso topesa no nini nkolo Yesu kumbama libere Congo kolo Yesu kumbama kumbama yawe kumbama nzambe malamu kumbama yawe kumbama mosungia kokamwa kumbama nzambe na ngai yo molongisi bana kumbama elonga basantue yo mosunya kokamwa kumama nzambe na lola yawe kita osala yawe kita na Congo o stope kabila atika koboma ba Congolais kolo telemisa ba Congolais pesa bango onction Samson babengana kabila babengana systeme babengana ba Rwandais kolo kita osala bien aimé toujours que nous tombons dans mon bon kopesa nzambe merci comme c'est que azanzambe malamu azamu bateli motombo likola kola muka eza petite
abimisaki biso na Congo po tozala ba ambassadeur ya bao batikali na Congo, abimisaki biso na Congo po tolela po te justice na esalama afin que occupation esila totomboli mongongo tokumisi nzambe. Kolo tonetoli yo, kolo tosanzoli yo, mosala oyo tozosala ezali par hasard te. Yo yebaka ke makambo kokoya na Congo yango bimisaka biso na Congo, opesaka biso mayele mpo na ngonga oyo totelemisa peuple na yo babondela, tobondela mpo na Congo, tobondela mpo te yo opesa bakongolais esprit ya Samson babenga na occupation nyonso ya bacriminel. Congo lelo ezali dirigé par des criminels, Congo lelo ezali dirigé par bande ba mafiose, bato oyo baza koboma, babandi, bassassin, esengeli loboko na yo ekita esala nzambe na bomoi. Bien aimé, toujours le bon de la barriquette ya liawa, toujours le bon de la toujours le bon de la pour na Congo, afin que na komaki barriquette ngo awa o to bon de la pour na Congo. Toujours le bon de la pote ba plan nyonso ya monde des ténèbres, plan nyonso tu ya kotangisa makila. Nous prions pour que la volonté de Dieu puisse arrêter ba plan nyonso machiavélique oyo Koffi Olomide abimisi leaflet na ye et album na ye atie li colonezo nyata makila, c'est-à-dire azo prouver ba sataniste ba tindie le kola prophète ba sataniste Alexandre makili kotanga. Mais biso toko bonde le plan Nzambe a stoppé plan nyonso tout macabre na Congo, to bonde bon na comme excuse kolo na ngongo plan na bango ezali ba boma pe ba bandi déjà ko boma. Mais kolo yo opesi na mibeko lubi moko ta ko boma moninga. Kabila na système ne ba bomi plus de 18 millions de Congolais. Kolo bato bazo bomeza bato yo kufaki na croix pona bango. Bato yo lobaki tout est accompli likolo na bango. To sengi justice na yo, to sengi volonté na yo salama na Congo, to sengi loboko na yo et stopper ba plan na nyo surtout. Toujours que nous bonde la pour te briser ba plan satanique où ils ont travaillé contre mboka na biso. Ko que nous bonde la pour te congolais a longola kobanga, congolais azwa makasi au Saint-Esprit apesaka pour na kotelemela ba plan oyo. Onction Samson ekota na kati ya ba congolais afin que congolais nyonso azala bongo na possibilité ya kotelemela na force nzambe apesi kotelemela likambo to bonde bona comme na excuse. Kolo to tiki nyonso kati na maboko na yo. Yo zali nzambe mobate. Ozali nzambe motomboli. Ozali nzambe na mawa. Loboko no mobale telema likolo na Congo. Loboko no mobale telemisa ba congolais. Pesa bango onction Samson batelemela plan nyonso tout ya monde des ténèbres. Kolo plan ya ko massacrer congolais. Kolo plan ya kotangisa makila. Ezali plan na yote. Yo zali nzambe na kimia. Ozali Jéhovah Shama. Ozali nzambe ya paix. Kita omema paix na Congo. 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 Yo nzambe na kimia. Kita omema kimia na Congo. Tobeleli yo yao. Bao babelela ki yo na Bible kita ki yo sala. Mema kimia. Mema kimia. Mema kimia na Congo. Mema kimia na Congo. Biso tozo croire na kimia na yo. Tozo croire na kombo na yo. Ozali nzambe na kimia. Confondre plan. Tikete makambo nyonso basali ya koboma, ya kodétruire. Ezongela bango moko. Nzambe mobateli. Nzambe motomboli. Nzambe monetoli. Soki otomboli Congo te nzambe. Nani mosusu. Soki obateli Kinshasa te nzambe nanga. Nani mosusu. Bobele yo papa.
bobele yo papa, bobele yo papa, kolo na ngai. Soki yo bateli RDC te Nzambe, nani mosusu? Soki yo bomi Kabila te na bato na ye, nani mosusu? Bobele yo papa, bobele yo papa, bobele yo papa, kolo na ngai. Homi kabaki Yesu, homi kabaki Yesu nanga, homi kabaki Yesu, homi kabaki Yesu nanga, RDC bika, Congo la bika, RDC bika, kolo nanga. Homi kabaki Yesu, homi kabaki Yesu nanga, homi kabaki Yesu, homi kabaki Yesu nanga, ponga nabika, nanabika, nanabika, kolo nanga, yoronga nanga Yesu yoronga nanga Yesu yoronga nanga Yesu yoronga nanga Yesu osolonga na kita lelo yo Nzambe yo matana mboka Kongo tika barwande basila lelo yo Nzambe yo matana sopangu ya na yo Yesu sopangu ya na yo na Kongo na biso sopangu ya na yo Yesu sopangu ya na yo Yesu osolonga na kita lelo yo Nzambe yo matana mboka Kongo solonga na kita lelo yo Nzambe yo matai tofukameli yo Yesu tofukameli yo na mboka Kongo tofukameli yo Yesu tofukameli yo Yesu osolonga na kita lelo yo Nzambe yo matana mboka Kongo tala bibembela lina mboka Kongo oza wapi nkolo epai na yo nkolo Yesu momo ina ngai tango nyonso holongoli ngai na bombu nabenga misolo mwana na Nzambe soki osali te na Kongo Nzambe barwande bandoki bakoseka biso kolo soko sali na Kongo te batuti bakolobaka yo ozala Nzambe te bakoloba koza mutu lokuta oke biso yiboko sakate sembola loboko na yo ndenge osilisaki nguya ya Pharaon liboso na Moïse silisa nguya ya mwa bato ya mike bakanibale kitisa nguya no na mboka Kongo telemisa bakongole pesa bango colère na liwa oyo ya Tshisekedi na ba massacre bazosala na Congo na ndenge bazokosela ba opposant ke bakoki kobuka église et pourtant bayebeli côté kolosicité kanda et santo bimisa ba ange na yo kitisa bango bakota na mission babanda kosala po yoza Nzambe malamu jusque wapi bien mettre no bonde la botuna batu oyo bayebi ba réveil oyo esalamaka na 1930 à 1970 ba année 80 baroye sabino que ba criaki très fort ce même fait aujourd'hui doit descendre dans notre génération. John Knox a prié le Seigneur, donne-moi l'Écosse où je meurs. Nous avons appelé ça qui est Écosse. Saint Patrick, un croyant robuste qui a ramené des animaux morts et des arbres à la vie, prié, Dieu, donnez-moi des âmes où tu ne me donneras rien d'autre. Saint Patrick a bondé là, Nzambe a zongisa ba nyama, oyo bakufaki na ba nzete bomoy. Les frères, pendant les réveils des Hébrides, ont prié, Seigneur, si tu ne donnes pas l'emploi,
s'il te plaît, tue-nous. Et ça, bande comme sous n'attend avec bride, babonde, babinzambe, soki, au pessibiso moussalate, boma biso. Bande ko Angleterre, qui ont apporté le fait de renouveau de la rue à Sousa Street, se rassemblaient tous les jours sous un froid terrible. Leur seul sujet de prière était: Seigneur, donne-nous des hommes qui répandront ton fait dans les rues d'Angleterre. Et moto ekita, John Wesley bakitisa moto en Angleterre ba évangélisa pe moto ekita ki na balabala nyonso Angleterre. Pendant les renouveaux indonésiens, ces cœurs affamés ont été vus prier jour et nuit: Seigneur, la moisson est mise, s'il te plaît, utilise-nous. Une prière qui était commune pendant les jours de William Seymour, qui disait: Seigneur, c'est un autre jour où l'enfer doit prendre des hommes et des femmes. S'il te plaît, nous sommes ici, que tu nous utilises. Et ça s'est fait. Paul dit: malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Rachel dit à son mari Jacob: donne-moi des enfants ou je meurs. Malheureusement, nos églises sont remplies aujourd'hui avec des gens qui n'ont pas honte de stérilité spirituelle. Nous prions ainsi: Dieu, donne-moi l'argent, Dieu, donne-moi les papiers, les conjoints, Dieu, donne-moi les visas pour les voyages, mais nous ne prions pas pour gagner les âmes, nous ne prions pas pour arrêter les massacres au Congo, nous ne prions pas pour que Kabila soit tué par Dieu. Où voyons-nous des croyants priants et gênants en disant: Seigneur, que ton fait tombe dans ma vie, dans ma communauté, dans mon pays. Quand Paul rencontra le Christ, il tomba et se leva. Ce qu'il demanda était: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tango Paul akweyaki nanzela ya Damas, l'air à la mouki atunaki nzambe na salani. Biso ba chrétien monde entier. Mikolo toza na sujet à prier kaka moko. Nzambe boma Kabila pe système na ye nyonso ba Rwandais bazo massacrer na Congo. Eloko mosusu te. Tozo no senga na Nzambe aboma Kabila na système na ye nyonso ya Congo, parce que na ngonga oyo mboka na biso ezali dirigé par ba rebelles, ba criminels oyo bazo boma à bout portant, bazo massacrer butu be moy ko bwaka batu na ba fleuve, ko bwaka batu na ba fosse commune. Bozala ba image, bozala masolo ebele, boyebi makambo ezoleka. Na ko kolakisa bino dernière image oyo sala rage mikolo oyo avant to kota na prière. Tozo senga kaka eloko moko: Nzambe abomela biso Kabila na batu na ye. Batu na ezali ba Ruberwa, ba Mende, ba Boshab, ba Kamere, bato tout ba Kanyama, bato tout bazo travailler na ye. Nzambe akene kobomela biso bango, parce que trop c'est trop. Oyo ezo salama na Congo na ne salamate, parce que batouana bazali ba criminel oyo baye po baboma biso. Tokoki kotika bango bongo te, esengeli to telema, esengeli to senge pa Nzambe, po Nzambe aza Nzambe na biso. Soki apesi biso ba chaîne lokola oyo, apesi biso makambo oyo ezali Mbula matani na la police eza ba Rwandais ba sa eloko te. Il faut un vrai Congolais soit pouvoir pour makambo esila. Zana la sabino vidéo mususu. Pisa mami makambo ezo sala na Congo et sengeli na biso to stopper makambo oyo parce que trop c'est trop. Bazo boma, bazo massacrer aux vies et aussi de tout le monde. Il faut essayer. Bolanda ngo bien avant tout kota la prière. Nzambe aboma Kabila na batu nyonso. O eza ba Congolais bazo ko massacrer bande ora ba Congolais.
même dans le montage. Bomoni Bilomoko, Oya Koufité, Naïwana Koufité, c'est un Congolais. Pas eu ordre pas à Kabila, les criminels pour Babou Congolais. Tozo tombola, le boko na biso, liboso na nzambe. Mongongo na biso liboso na nzambe. Ndenge ba frère, ba belela moto ekita na Congo, biso tozo belela, ba belela ki moto ekita na bamboka na bango na Angleterre, na États-Unis, na wapi, na Écosse, na wapi. Basambelaki nzambe ayokaki biso toyebisa nzambe aboma Kabila to aboma biso parce que trop c'est trop totomoli mongongo nzambe na tongo na lelo to semboli maboko na biso liboso na yo po za mozalisa likolo na nse toyeko senga yo moto toza nango deja musala na yo tozoteya sango malamu tozomikata en 4 po mokili yamba yo yeba yo me mboka na biso eza asijeti mboka na biso ezali bongo occupé par des Rwandais, des terroristes au bazoboma. Kolo biso tozo sengelo omsute bomela biso Kabila na système nae. Basodo nyonso bazu ordre nae. Oyo bazobeta masasi oyo. Na mutu apesi bango ordre, na mutu atindaki bango, na mutu amemaki bango, na mutu afilmaki nkolo beta famille na bango. Kanda na yo kita likolo na bango. Kabila mwasi ne bana ba ministre na ye système na ye mobimba kolo beta bango po ba yeba ke mokileza ya yo Kabila azali nzambe te azali vice nzambe te azali premier ministre nzambe te c'est un circoncis un démoniaque moto agumba melaka ngombe moto ayebi nzambe te un ancien taximen akoki koya koboma bato na Congo te kolo boma Kabila na bato na ye kolo boma Kabila na système na ye kitisa moto na yo na kati ya bomo ya Kabila na ndaku ne ya Zoe ya Janet ya mama na ye ya bakuzene ya basi na ye ya système ne mobimba baye na Congo baye travailler na Congo sala ya minene yao Yahweh sala Yahweh Yahweh Kitisangu ya na yo nzambe na ngai na mboka Kongo kitisakanda na yo nzambe na ngai o na vi ya Kabila boma Kabila na famille na système na ye bakongole bakosepela kitisangu ya na yo kitisakanda na yo kitisangu ya na yo kitisakanda na yo nzambe na ngai na famille ya Kabila Yahweh Yahweh
kiti sangu ya na yo nzambe na ngai na bilenge ya opposition kiti sangu ya na yo nzambe na ngai na bakombata nyonso kipesa bango esprit ya Samson baseko decoudre na ye Yahweh Yahweh kolo topesi yo merci mpona ntongo ya lelo yoka kolela moko na moko exauce biso kitisa moto na yo bomela biso kabila ou boma biso parce que humiliation eleki parce que yo kotika moto abongo te a massacrer bato à bout portant a sala ba tuerie a sala ba massacre ko vandaliser bato ko boma bato na ba ko boka bato na ba fausse commune ko boka bato na mai ko massacrer na bana na ba mama na mikolo na ba koko Nzambe komi ngonga to mona justice na yo ozali Nzambe na bomoi biso tokumisi yo Yahweh ozali Nzambe malamu ho toyembeli yo Yahweh kita lelo yo sala toyembeli yo Yahweh kita lelo yo sala ho tokumisi yo Yahweh ozali Nzambe na bomoi ho toyembeli yo Yahweh ozali Nzambe malamu ho tokumisi yo Yahweh pelisa motono na Congo toyembeli yo Yahweh kita lelo yo sala bien-aimé tokumisi Nzambe tongo lelo ezala tongo malamu Congolais nyonso surtout à se prendre en charge Congolais nyonso surtout à mona likambo ezaye parce que trop c'est trop Kabila toyebite pourquoi l'opposant bapesa ki inane nzok ezalaki pour a précipiter balkanisation a massacrer a bomame likambo oyo ekomi na suka tosila na ye Nzambe abatela moko na moko botika la fidèle na Sentinelle TV lobi na tongo toko parler sur sujet sous kitoko oyo ekodifie moko merci bye bye.